Est-ce que tu as motema ko ba ete bozali susu ebele liboso ba itandoki na bino pona kolanda manaka na bino à chaque vendredi ngonga ebeti oyo pona mokolo ya lelo na yambi susu pona bino moko ya ba cadre mouvement de libération du Congo mwana mboka di maître Didier Kimbumbu na yeto ko solola na hôtel bon actualité politique il a Congo démocratique to zanga pété koloba ma hôtel bongo mouvement de libération du Congo MLC et puis structure oyo ya Kambaka vous allez bon moko ba structure spécialisée na kati ya mouvement de libération du Congo to bongo force one mbote na mwana mboka mbote ndeko purisme pantisango mbote pe na ba ndeko balanda biso na etando mokena ndako na bango mbote mingi ba mama batata bilenge nyonso RDC balanda biso mwa mokeo bako zwa bazwi na nzela ya kopanza sango ya émission na. Alors yoza moko bayi mouvement de libération du Congo c'est vrai que date ya lobby ya lilo ya vendredi 4 novembre ça dit date mo historique pour na mouvement de libération du Congo. Alors Okoki Kolobani n'a souhaité président national, il y a MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, Igwe national, prophète politique Moto Monjali, bon anniversaire. Donc, Esengo et Vanda na katina motema, Kimia ya Bonsambe et Zalanaye, Sika Zalaye ba ete biso ba congolais, Kobandanam na kati ya MLC, ba cadre ba militante pe militant nyonso. Ezala na intérieur ya mboka, ezala a na ville à Kinshasa, ezala ba ndeko baza à l'extérieur, ezala en Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique, bazali simanaye pe esika bango bazali, bango pe bazo sepela naye elongo. Donc les affaires ya ye mon côté, sengo ya ye mon côté, et ya bandeko nyonso oyo bazala na kati na MLC. Kobakisa wana susu ba congolais nyonso o bazaka ba sympathisant na musika batalaka biso na miso ya malonga basepelaka na Jean-Pierre Bemba basepelaka na MLC bango nyonso pe bazana sengo président Mbota Maelamu. Est-ce que tu vois que Jean-Pierre Bemba zali libonzali kabo pona Congo démocratique? Oui, parce que makambo ya salaki est contribué na makambo ebele. Hein, tozui moi bosomi hein, tozui moi bosomi démocratie ata tozo bunda bunda mais quand même démocratie ngo ezali kokoba malembe malgré que bato yo baza ba acteur politique ya mitema mabe balinga Congo te bazo sala la démocratie ngo na ndenge na bango pona ba intérêt na bango égoïste mais Jean-Pierre Bemba a été l'un des piliers Oyo a contribué pour la réussite to mise en marche de la démocratie na kati na mboka na biso. Jean-Pierre Bemba a contribué pour la réconciliation nationale et ça na kati na mboka. Jean-Pierre Bemba a contribué pour la unité oyo tozali ko luka ko batela yango malgré banguna bazali mingi mais azali l'un oyo à chaque fois soka bimi na ba message na ye azali ko pesa peuple espoir. Pour naye Congo et Seigneur les alaka moko pesa la indivisible tango azala ki na kati na rébellion alobai que ye akoki ko permettre te atai teni moke ya Congo bapa ya bazwa yango po bien etekama pe alobaki mususu lisusu ete esengeli baimboko nyonso o bavandi na kati na Congo ba se sentir que bazan na kati na mboka na bango. L'État, azala l'État oyo azali ko yangela mboka, azali ko ordonner, azali ko gouverner, azali ko diriger, l'État azali ko assumer ba responsabilité na pleinement pour te intérêt à peuple ezala mi na liboso. Donc et puis azo incarné espoir pour na ba Congolais. C'est un véritable leader et oyo ayebani na RDC Mobimba, kombo na ye et yebani na ba coin na ba recoin ya RDC pe na mokili Mobimba. Donc Jean-Pierre Bemba n'a plus en termes ya koluka koyebana azasusu na eloko ya ko iko sa te po yebana. O etikali kaka ete
mayele oyo nzamba pesi par rapport ya ba réflexion na ye na komona ba réalité ya mboka na koyeba pe ba réalité ndenge mokili ezotambola pote oyo ya bongisa lokola un programme politique etiama na Congo po te mboka na biso ekende liboso. Voilà, lokolo bika likambo yango pe ya ko batela mboka ata centimètre moko était kamate djwa mapete. Alors, actualité za dominé na avancé ya ba M23 oyo sima ya Bunagana ba pusani bazui Ruchuru bazui su ba mboka mosusu pembeni wana. Alors, ekomi ko sala pasi likambo yango nini boye ba M23 ngo ba uti ko sala ba nomination sika mise en place sika na armée chef d'état-major asikaye ba changer mikondi mais un mois kokite ba M23 ba avancer est ezali bato poni bazali ba longo banité topé ezali replimo stratégique ndenge bango mo ba Pyrrhus eza M23 te tout le monde sait que ce sont des Rwandais. Eza armée à Rwanda, armée oyo Kagame azokamba. Bango nde mutu bakoti na mboka na biso. Bakoti na mabele na biso. Ba respecter oyo mibeko ya ONU etiate l'intangibilité des frontières. Ya ba pays. Le Rwanda a violé les règles internationales. Et si Kabakoti bazo piller le pillage des ressources naturelles yamboka. Et si Kabakoti bazo commettre ba crime de guerre, ba crime contre l'humanité. Oyebi que Batouana, ba Rwandais wana, ba militaire rwandais, ba parvenir même que tuer ba soldat ya MONUSCO. Ya ko bebisa ba hélicoptère ya MONUSCO. Ezali babilo komongo très grave. Donc totika makambo M23 ezali kaka appellation en pamba. Bateau bazo composé M23, ce sont des soldats, des militaires rwandais. Mais si ko sani parce que tolobi to moni président de la République azali na tribune ya Nations Unies a lobby yango. Bango mo pe comme ba expert moko ya Nations Unies bango pe ba lobby mais jusque là rien n'est fait. C'est comme si silence moko boy complice ezali de la part ya ba occidentaux na ba organisme même sous. Oyebi so bozo bunda bitumba ya liboso on ne compte que sur ses propres forces. Avant bande comme sous to baninga ba ya ko pesa bino moi aide, moi appui. Ya liboso nous ne pouvons que compter sur nos vaillants soldats à FRDC. Nous ne pouvons que compter sur le renseignement militaire Yambo Canabiso. Nous ne pouvons que compter sur la logistique Yambo Canabiso. Nous ne pouvons que compter sur le soutien national Yaba Congolais Kobandana ba politicien ti ba maman maraîchère bato nyonso tout le peuple et Sengelito Zala uni pour nous soutenir basoda na biso. Ça c'est de un. Ce qui to kebinelo kwanate et ozala malamute. Yami bale Sengelo yeba que makambo eloko le komeli bisoyo ezalinde hospitalité na biso nde mutebo biso. Ndeko Pyrrhus hospitalité na biso. Bolingo ya koyamba pamba. Bateau na 1994. C'est parce que la RDC a ouvert ses frontières où il permettait que Hutu, Tutsi, Kokotao. C'est à partir de là qu'il y a eu un complot contre nous. Et Kobaki Samasusu na Otobengango la fameuse alliance de mort. Alliance il y a trahison, alliance il y a pillage, alliance il y a vol, alliance il y a makambo, il y a mabé, Tobengango Afdel. Cette alliance a causé du tort à la RDC, au pays tout entier. Ce qui le lot tozomona makambo wana ezali prolongement, il y a ba acte, to y a ba action, to y a schéma, il y a Afdel.
tozo vivre. Nous sommes na linga kolobangote, mais nous sommes infiltrés. Afdel a utilisé même les Congolais. Oyo conscience ezalité. Oyo bateki déjà mboka na niveau ya mitema na bango. Mais baza koyeba te que la roue tourne. La roue tourne. Makambo tozomona ekosi là. Parce que dans son ensemble, Congolais nyons esika azali. Ayebi ke ba frontière ya Congo, ya RDC et singelez à la frontière oyo toyeba kiango tango basalaki conférence de Berlin na 1885 pe koyeba lisusu que tant tozu indépendance na 1960 le 30 juin ba frontière wana ezali ya Congo ezali ba frontière oyo tokoki ko permettre te ba étranger ba kota. Voilà na mokuse. Donc nous avons subi ba revers ya hospitalité na biso. Depuis boyambaki Vincent Karega o bouti ko zongisa lokola ambassadeur parce que atanga ki ayebi Congo malamu akomi ambassadeur basengi balongola ye ti tardivement ba décrier ba dénoncer Rwanda za kofunda mais to garder ambassadeur ti tardivement to ko bengana ndeko na ngai yango na utikolo ba hospitalité na biso ezaya 1994 kate et bandikala. Le Rwandais, le Burundais, les Ougandais ont étudié chez nous. Bakoti na université, batangi bakelasi ofele. Balakisi bango misala, ba former bango. Ezala na armée, ezala na service à renseignement, ezala na administration. Bazuma yele wana awa. Ceux qui le lo bazolo baka M23, oyo biso de lobi que ce sont des Rwandais. Oyo Kagame bazolo ba que ezali ba M23, ezali makamoko interne. Mais comment Congolais esprit na yezaka kake il faut abundisa bitumba. Pour na ba reconnaître yo que oza na mboka oyo. Oza Congolais, il faut zo mandoki. Jean-Pierre Mazoki mandoki pour na instauration en démocratie. Tant que na dialogue congolais abuo pia. Omoni tel eloyo asima asumandoki. Mais est-ce que makambo ya mabe salamaki contre été na 18 ans awa oyebi makambo oyo basali contre Jean-Pierre. Oyebi ndenge ba écarté ba longoli candidature na 2018. Est-ce qu'asimbi mandoki? Non, parce que bango ce sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Miso na bango ezala mboka na biso po bomengo kita o nzamba pesi biso bango motema monene. Donc voilà un peu mais le Rwanda c'est un pays pauvre. Un pays pauvre. C'est un temps. Omoni lianzi so ke kotio. Pona ko longwa esala ka pasi. Mais souka nini elongwa kakaka. Dans le Rwandais balinga te, ils seront boutés dehors. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci dans l'intervention d'Angaï. Kagame est en train de rendre un très mauvais service à la population rwandaise. Parce que banana biso oyo, génération oyo, et subir l'atrocité. Ba moni ba maman na bango ba kufi, ba ndeko la bango ba kufi, ba papa la bango ba kufi. Ce qui Rwanda a changé diplomatie n'a été, a changé politique extérieure n'a été vis-à-vis à Congo. Et que ça l'a bien été. D'ailleurs, guerre et kokendeti na Rwanda. Ce qui est azali kaka na position azanango, azo camper kaka na position oyo. Cette guerre finira par rentrer. Alors société civile, population, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri, Bakusenga, fermeture ya ba frontière, na frontière ya Rwanda, na frontière ya Uganda. Ezali ba mesure oyo ko permettre biso pe to sécuriser mboka pe to contrôler ango. Ezali ba proposition moko malamu, ba revioler ango te soto kon. Ceux qui ba kangi ba frontière. Mais tant ba violer ango kozala une violation manifeste parce que RDC lobi na fermé ba frontière na ngai. Tant bango ba violer ango. Potelelo bazon dimate. Mais ceux qui ba violer ango
Alors que RDC, alobi ka fermé la frontière nae, et kotali sa solo penza que Batouana baza banguna Congo. Batouana balingi Congo te. Karega, il a étudié ici. Aibolo balinga la kitoko. Mais ce monsieur, tant azo mon escalade au président naye, azo continuer nango kosala. Il fallait jouer rôle naye en tant qu'ambassadeur. Maintenant, à continuer le Babylone naye espionnage, balobaka vaut mieux tard que jamais. Donc, gouvernement a s'assumer malgré un retard parce que la population de l'Obaka ont déjà depuis longtemps, mais Karegango a kenenan. Oyebi le loyo ndenge mokili ezo kende Kagame aïba comme président aïba te. Après lui, il y aura une autre personne. Donc le loyo, le monde a besoin de la paix. Ata ozo bomengongo, ata ndenge bazoko yiba wana. Ressources naturelles ya mboka na biso. Mais tant bazoko yibango, bakozala kimia te. Il y a ça continuer à accuser qu'ils allaient plutôt biso batudoro soutenir ba FDLR pour être ba que de quoi ba ça mo boule ba déstabiliser pouvoir raison à Kigali. Mais une raison oyo izola qui c'est effectivement que Kagame na ba soda na ye bazala mboka na biso. Donc réponse na ye wana même ils ont accusé. Au-delà de ça, il y a un rapport, il y a des experts, il y a les Nations Unies. Rapport wana est très clair. Moi Mboka Félix na niveau ya tant que ça la intervention na ye message na ONU a signé qui même que bazwa rapport wana ba kabola yango et le rapport est sans équivoque. Le rapport ils ont démontré à suffisance comment l'armée rwandaise est violée la frontière nabiso. Koba qui savait que mais on avait tokangaka balakisaka awa les militaires rwandais balakisaka bango na télévision mais les des présidents Angola a ebisaki Félix que atali sa bonne fois na ye bazong sa basoda wana na Rwanda. C'était erreur te. Erreur, ça c'est vrai, mais c'était aussi une démonstration de bonne foi. Parce que, vous savez, tout côté à niveau, il y a structure sous-régionale où il y a Afrique de l'Est. Tout côté lingaka ate bitumba. Les loyaux, il y a de grands défis pour l'Afrique. Ils ont des défis à développement, bien-être social et à population. Tozalina nous ba pays moko sous-développé. Imaginez ceux qui sont lycée na guerre. Mais à quand développement la technologie na biso? À quand développement ya mboka na biso? En cas développement, il y a ba infrastructure, il y a ba hôpitaux, il y a ba école. Tu vois? Babiloko wana ezali ba défi majeur. Lelo yo. Tout ça un problème il y a électricité. Problème il y a eau potable, distribution, il y a accessibilité, il y a population na eau potable. Donc les loyo président oyo azala ba velléité à guerre souka na ye ekozala mabe pe akobe bisamboka na ye les loyo ezande période ya coopération tango biso to komi bo est-ce que tout ça suna pour ça dialogue na pour ça diplomatie parce que Kagame ça la kisi que il a lingine soit a royoka nete à respecter le moko. Ya liboso je crois mon mboka Jean-Pierre Bemba na sortie médiatique né à Lobaka, il faut que le gouvernement na biso et pesa ba FRDC ba moyen pour te ba monter en puissance. C'est-à-dire ils allaient appuyer la matériel et l'inko lobake na dicton ba lobaka qui veut la paix prépare la guerre. Déjà nous sommes en guerre avec le Rwanda. Même ceux qui disent de manière officielle ils ont déclaré, mais nous sommes déjà en guerre avec le Rwanda parce que tous les éléments où ils allaient compromettants pour les Rwandais, ils allaient manifestent. Nous sommes déjà en guerre. Et là, nous sommes en guerre. Peut-être qu'il y a une déclaration officielle, mais tout déjà, les militaires nabiso, les front, les militaires rwandais, les alliés na kati ya mboka nabiso. Va violer frontières nabiso. Donc nous sommes déjà en guerre. Toutes les autres histoires, ils ont la tinati. Et ami balé, c'est ba congolais
période oyo totika koyemba totika kobina, nous devons nous réveiller pour pousser ba FARDC ba bunda bitumbo ba longa to sengi na gouvernement azo ba disposition nyonso. Je crois que le peut-être par rapport à budget. Félicitations au gouvernement d'avoir fait une prévision budgétaire, parce que c'est une prévision à la hausse. Dans une histoire de 14 milliards, c'est déjà à féliciter tout le monde. Mais l'excédent budgétaire, on va mettre en profit pour allouer une part très importante na militaire, na matériel. D'ailleurs, au Yebi, il y a le président Mobutu Alobara que Mboka Oyo, Togo côté Kangote, Togo permettre de céder à côté, même ceux qui Togo Sala, Togo baptiser. Hein? Je ne termine pas la phrase au Yebi, nous devons le faire. Donc pour le moment, Congolais, biso ba Congolais, totika totala ba étranger te, tomita la biso moko, tomi lendi sa biso moko, tomi pesa makasi biso moko, tomi lukela biso moko, tolonga likambo. Voilà. Le roi Pobi Marambo a budget to kena on a budget 14 milliards. Oh ba wari oh ba on sait l'autre. Les a prévision bien sûr mais 14 milliards to vanda ki on a régime passé ba banda on sa biso ba jemoro to banda suka na ba 3 mo ba mataka na 7 boye ba kiti na bango susu ba 5 mais to comme na 14 milliards. Les a on félicité. Non, c'est un problème de volonté politique. Vous savez, la félicitation pendant la Babylone c'est simplement un problème de volonté politique. Vous savez, dans le cas de catégorie, il y a des voleurs, il y a des détourneurs. Bateau, bazo yiba misolo ya Congo, bazo détourner misolo ya Congo, ce sont des intellectuels. Des gens qui savent lire et écrire, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont étudié dans de grandes universités. Hein? Et mbongo o ezo yiba mana Congo. Oyo ezo sala partie à corruption. Là-dedans, ce sont des intellectuels. Et j'interpelle cette classe d'intellectuels. Ezambo Kanabiso. Et Sengeli totika ba pratique wana to sugamboka pour avenir ya bana ya ba lekyo bazoya na sima bakuta quand même que avenir na bango ba obazaki liboso ba bongisi yango. Vous savez, bana ba komi kotanga classe sikoyo bazo futa mbongo ebele. Mais là ba 1960, 65, 70, les gens ont étudié gratis. Les étudiants avaient des bourses. Je me rappelle jusque en 1985, il y avait la bourse pour les étudiants. Un professeur d'université, ce n'était pas n'importe qui. Bon, mais les loyaux, bateau, bazo, mamboka, bisso des intellectuels. Ça, il y a un problème de conscience nationale. Un problème. Chacun de nous doit faire un effort. Yakoluka, Kolobate, là où je travaille, hein, Nasala et Lokomoko, il y a positive pour Namboka et Kendeliboso. Là où je travaille, Nabongisata pour Namboka. En fait, c'est ça. 14 milliards. Oui. On peut faire mieux que ça, 14. On peut faire mieux avec potentialité au Tozalango. Potentialité Tozalango. Dans ce cas, exemple, il y a gaz. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a gaz. Ceux qui te bandent déjà exploiter gaz méthane, Nabiso. Mais les lots, Tozalango est belé. Donc, en termes de potentialité, biso toza bato toko lela lelate. Et je demande à la population, tout ce qui se plaindre. La vraie richesse d'un pays, naroka muisayo ndekolanga Pyrrhus, ezalaka nde bato. Hein? Bato nde mutu batombolaka bato. So ozala mbongo ebele, mais so ozala bana o baza ba bolema. Baza ba bololé, baza mayele te, richesse wana ozala dilapidé. Mais so ozala bano baza mayele, bako fructifier yango et kokoma ebele et kosunga. Le laboureur et ses enfants, balobanine, travailler,
prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Donc voilà, c'est clair, nous devons travailler pour le pays. Chacun est Sika Azali. Sur Ozali, la politique, tu occupes un poste public, travailler pour l'intérêt du pays. Totika otobenyango ba dépenses extravagantes, ba dépenses moko oyo frappe l'œil. Tokota la ba dépenses substantielles oyo ekoki ko sunga pour te développement la biso et kende liboso. Voilà, na kambi kambongo budget tout ça na likambo ma kasi to moni makamba mai kutu e komi na Kinshasa moi mais likambo lotidi eko sala passe. De quoi budget 14 milliards est-ce que lotidi qui ko changer pour être eko bon ko si ça mon lilio eza ko bende la insécurité. Pyrrhus, si je ne m'abuse, hein, pour bien au monde à Kinshasa biso ke nèg intérieur. Sur total rapport, il y a potentialité, il y a production électrique au Bisozalango par rapport il y a infrastructure, tout en deçà il y a 30% si je m'abuse. Et population où ils ont énergie électrique, ils allaient vraiment une infime partie. Et dans une infime partie de l'estage, n'en parlons pas. Donc, l'électricité, c'est un problème. Et moteur, il y a développement, il y a Mboka. C'est à partir, il y a énergie. Un pays qui n'a pas une grande production, et puis, Kabola, production, on a énergie, comme il se doit, pays où on a moyen de se développer, exacté. Parce que production, on a, il y a courant, distribution, en gros, et qu'on a une invention. Et comme ma société, et ça va société, il y a autre bengango, il y a industrie lourde et qu'il y a tant au courant zal. Ba société on a même de celle l'Arabie so bangin. Ban tozaka ba importateur depuis indépendance, il y a bangin, il y a génie civil, bangin, même il y a agriculture. Même li Kwangola ndeko nangai tozo importer yango. Même Congo, même Rato toujours important. Et so utapi nazi Asie bazo joie substance précieuse donc matière wana wapi na Afrique. Mais c'est inconcevable. C'est-à-dire toyeba que mai la communauté internationale nous a déjà averti que au-delà de tozomona oba guerre ya Rwanda oyo, nous aurons une guerre de l'eau. Il y aura aussi une guerre et environnement par rapport na oyo ndenge nzambe apesa biso kita et environnement. Comme pays solution. Comme pays solution. Donc, nous devons plus réfléchir. To sengi na biso ba congolais to keba na likambo oyo. Maina courant ezali biloko moko très très importante pour la survie à moto et pour le développement à mboka. Na mai comme la eau potable et évitera biso ba maladie ebele. Oro kende na mboka na biso na intérieur. Bazote ka mai ya plastique, ya emballage ya plastique et zolongwa awa bouteille en plastique, ba on teka en intérieur et sika ba rivière eza ebele. C'est inimaginable. Na ville à Kinshasa et comme kaka forage d'eau, forage d'eau, forage d'eau. Non. Local à l'État a libéralisé le secteur, il y a énergie, et ça il y a électricité, et ça il y a production d'eau. Il faut l'État pas à la conséquent, il y a permettre bah investisseurs, bah ça la société sous la production à maille et surtout bah aider bah congolais. Bravo, na dans l'émission dans le journal télévisé, un Congolais, je crois que c'était un Katangais. À sali société na aviation na moni 3 avions ekiti balobi mi balé so mi balé ekiti so mi sato ekiti mi balé zo baksamador et ozala na 5 aéronefs. Donc voilà ba biloko oyo biso to lingi mais lokola ye na 5 aéronefs na wana et comme Mathéo taxe boyé impôt boyé ba faire souffrir na ba location pesa na no l'état baba na ko louer yango bazo foutre mbongo en retard moyen ça la amortissement bien salité te
va permettre ye lokola abimisi misolo na ye ezali capital à 100% congolais, un privé va permettre ndeko wana asa musani malamu. Alors, to comme la souka, to ko zang sa force one te quand même. Boni santé ya force one aux structures yo za ko quand même na kati ya mouvement de libération kitoko. Force one eza structure et kelami na MLC. Eza mwana ya MLC. Ezali structure spécialisée. Objectif na biso ezali to mission na biso ezali ya kotala na ba jumelle na matonge nani yango aza leader wana nani yango aza leader d'opinion nani yango bayokaka ye moto ni asalaka makambo malamu mpo na population toko approcher ndeko tala MLC yango mokonzi na ye Jean-Pierre Bemba tala plan de société ya MLC tala MLC carte ya MLC yango est-ce que kolinga to yana biso soko yena biso tala ndenge kozala voilà tozo salango sur toute l'étendue de la République. Donc les portes sont ouvertes. Bao bazan a besoin d'abisso. Toko pesa numéro. Sa numéro c'est très 081 19 22 470 081 22 19 pardon 22 470. Donc na bandeli 081 19 22 470. Ba bengi biso. Donc, esa structure ya leader na kati ya MLC toza gérer na niveau ya secrétariat national en charge ya ba structure et association parti politique parti et regroupement politique donc département de tozo gérer biso donc ezali structure oyo eza en dehors ya MLCT avant comme membre ya Force One il faut jouer nos cartes ya MLC oza membre militant à part entière, il y a MLC, si mandé, tu acceptes yo, kokota na kati ya Force One. Soko ye, olingi yo kota la Force One, oti di banda, to rebiso dans le bandana, nous kokota la MLC, au sadere, na fiche d'adhésion à MLC, aux cartes, soko aux la membre simple, kakayo, soko aux la membre d'honneur, kakayo, si ma oye, ko intégrer Force One, aux encadrement, aux formation, pour la koluka couper ça un plus na leadership na parce que tu as vu que batuana o bazalo kola ba leader o biso zo bango tozo bazo constituer o to bengi yango ressources humaines ya parti na biso. Voilà, to zalaki wana bongo na masolo mokolo alelo na mwana mboka maître Direk Mbumbu wazali bongo moko ya cadre na kati ya mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo waza ko fêter anniversaire na yelo monsieur esali esengo mingi pona lokola etombe yango penda donc tozana esengo mingi ko yeba ete anniversaire de ko fêter yango. Alors makambo nyonso eloba miawa ezali bongo ko engagé kaka mwana mboka maître Direk Mbumbu o alobi on lelo kasi ndeto ko senga concentration za mingi parce que était nyamboko ya ko kende surtout sali kemba to continuer na attitude to na ngo wawa to kuzanga était nyamboka nyonso bokasi nyonso oyo maréchal Mobutu asala e ukwaya na mai e uzala kitoko te. Alors to zala to capitaliser unité nationale oyo maréchal Mobutu abundela ki makasi au moins mboka Jean-Pierre Bemba Gombo abete la recette pour été to retrouver bongo unité ya ekolo na biso. Merci Ekei bongo na Patrick Lusala ozaki bongo sima ya caméra montage ezaki ya mwana mboka binda ndeto kutani mokolo ya vendredi ko ya na cadre ya mission oyo pona mboka boboto o mabuta mabino.